biso kosonga biso na pasi na likama muneno ekoyelaki biso. Merci na bino nzambe na biso apambola bino mingi na nyonso bozali kosala tobosani bino te. Nzambe na biso akanisela biso na peuple mokonzi. Bitumbo ndeko na biso Rossi onga bengaka lelo moko ya ba héros national. Bato bafuti makilo ya yepo na ekolo Congo. Des années biso tofandi pembeni ekumbaki Tshisekedi wa Mulumba ayebisa biso alobi martyr moto balelaka ete. Congo ekozaka libéré koyoka makambo wana na bilongoni ya na mama na position ya ye. Kimi ekoti na bato nyonso bayebisaki bango ete Kimbuta lekaki kuna bazwaki kanyaka ya makambo lokuta. Liboso 5 chantier atika jamais ko réaliser yango. 2011 na révolution de la modernité atika ko réaliser yango te. Ye moko Kabila la kaba congolais toute année à social atika jamais ko réaliser yango te. Asuki wana te ye moko ayebisa biso ke ali même pas na 15 personnes assis tout autour na ye. Congo millennium. Elle bloque message beaucoup. Bino nyonso mikolo ezaka makambu ya Congo millennium. Congo millennium. Tatiana Osango. Ba diaspora nyonso tout, bana Congo, bana monde entier en fait. Nazo lancer bino message oyo. Bolanda émission oyo Congo Millennium. Bolanda émission oyo ezali ya sans polémique parce que Tatiana Osango yemei aza anti-polémique aussi. Mote na balandi nyonso ya monde, ba internaute nyonso ya monde. Na sengi bino tout bolandaka émission l'invité sur Congo Millennium avec Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise. C'est une émission qui parle de la culture, du sport, de la politique, de la nyonso. Émission l'invité sur Congo Millennium. Mbote na bino bandeko balandi ya Congo Millennium a penza toza en direct na famille ya Rossi Chimanga wa utaki ko bungisa molimo na na marche ezalaki le 25 o ezalaki organisé par ba laïque. Alors moko ya mwana mboka moko moi diaspora na kombo ya Boketu premier lo lenge to benga kai wa yambo asepela kite atinda mo solo na ye pour que famille ya aussi ba se débrouiller ata na mwa moke kaka oye akokaki nango. C'est pourquoi atinda ki penza miso na maboko ya mwana mboka Serge Kindomba. C'est pourquoi awa Congo Millennium tokiti penza en direct bolanda lolenge kani Serge ako remettre mbongo wana na maboko ya maman ya Rossi Chimanga et à ne pas aussi oublier ki atindi pe mwa mosopo na mwasi na ye. Donc tolanda lolenge kani e kolekana tolanda so kosonga biso na pasi na likama muneno ekoyelaki biso. Merci na bino nzambe na biso apambola bino mingi na nyonso bozali kosala tobosani bino te. Nzambe na biso akanisela biso na nyonso bozali kosala. Merci na bandeko nyonso penza nyonso botindi tomoni yango na kombo famille Timanga topesi bino wana bomoni mama moboti ya Rossi Chimanga wa ute kotika biso aza en direct na téléphone na Boketu wa yambo Boketu premier mwana mboka wa azali penza na souci ya kolela elongo na libota ya Rossi wana mopandi bomoni mwana mboka Serge yende penza ba misolo ekomaki epai na ye pour que ekomela na famille ya Rossi Chimanga. Donc lelo Congo Millennium elongo na émission l'invité toza awa na famille biologique ya Rossi Chimanga kasi wayambo Boketu alobi akosuka kaka na mama te esengeli na ye mpe asolola na mwasi oyo Rossi Chimanga atiki.
nkombo na Yesu. Merci papa. Ok, merci. Oui, alors, Wayambo. Wana sololi na mama ya Kondo aussi, mama ya Kufeli, mwano ya ye bokonza Kabila ebomi. Pourquoi tobi ke bokonza Kabila ebomi bato tozobenga l'état contre le peuple congolais na nzela la police wazali membre ya majorité présidentielle. Kino lelo yo bazongisa nzoto mowei balingi te. Toyebi te soki balingi nini moto asali obe 45 jours kino babomba na morke kino lelo. Toyebi te est-ce que même liboto ya ye bakwe ko reconnaître elongi ya Rossi zela na pesa yo molonga nyo ya ye veuve na kombo ya Iget olo bane ata na mokuse po ya za moins faible trop. Wayoka. Donc alo baka ata moke ozoya veuve ya pardon. Bandeko balandi ya Congo Millennium awa pe tozali na mwasi ya Kondo Chimanga Rossi wa uta kotika biso molimo na ye penza perdra ki vi na ye si foto lo bandengwana mokolo ya ba marche esalemaka na ville province ya Kinshasa. Alors grâce ya bokechu wa yambo to pusani penza lelo pona juste kaka bomona ye mwa mbote kaka mbote na yo ya Iget. Bonne santé. Elle fait bien par la grâce de Dieu. Et moi na boni aza malamu. Baza bien. Bango nyonso mbe baza bien. Bokechu premier asepeli penza te biso to ya komona o pe to mona famille amour et pa na ye. Donc voilà juste un merci kaka. C'est juste merci pour le soutien de la Pambola et Abassé les bénéfices. Merci beaucoup. Pour comprendre que Get au Kokolobate, donc tu l'obéis plus des mamans. Maman a coupé sa biso malobanae pour na lolenge bokechu premier à Yambo à CPA qui penza lelo. Toya na famille à Rossi Chimanga. Voilà. Mbote maman. Mbote. Ouais, maman, tozongelo lisusu penza lelo, bokechu premier penza a sepela kite a pesa moi contribution na ye par rapport ya matanga ya euro ndenge tozo benga ye maloba na yo epai na ye. On apesi kaka papa bokechu merci mingi ndenge akanisi biso kosunga biso na pasi oyo toza nango. Tokanisi ke abosani biso te pe ba o nyonso bazali kolanda na ba o nyonso basongi ko bakanisi kosunga biso topesi bango merci nzambe alola kanisela bango abakisela bango ebele likolo ya oyo bango bapesi abatela pe abakisela bango mikolo ebele. Merci. Oui, maman mo mutuna mususu ezali koyeba ti mokolo ya lelo to komonaka ba obsèque ya Rossi Chimanga ezozala organiser te za du ya nini baike ba diaspora balobi te basi bakunda yango famille elia mbongo ya gouvernement yango batika kor bakunda déjà tozo éclaircissement ya malamu epa na yo mama. Mama pona likambo wana toyoki yango biso pe toyoki ndenge ka bango bazoyoka wana toyebi te bato bazotambusa sango wana soki baza kaka ba ennemi du peuple po biso ti lelo ti tovandi awa eza po toboyaki kozwa mbongo ya gouvernement soki ke tozwaki mbongo ya gouvernement ezalaki po bakangisa biso monoko tokunda ebembe ya Rossi mbe tokundaki deja kala lokwa makambo eza na maboko ya bavoka tosengaki justice esalema mpona liwa ya Rossi yango wana totiki bavoka basala mosala na bango. Pona yango naza na mingi ya koloba te bazala sur ke biso tozwi mbongo ya gouvernement te mbongo oyo Rossi azalaki kolinga te akufi ka mpona makambo oyo biso tokoki kozala te na nsima na ye toyoka na susu na gouvernement mpo tozwa mbongo na bango tolia te. Rossi akokundama ata mbongo ya gouvernement epesami te Rossi aza na bandeko ndenge bino boya bozaka libota monene ya bandeko nyonso tu oyo bayebi Rossi na oyo bamoni Rossi bakosunga pe Rossi akokundama tozwi mbongo ya gouvernement te ata 100 francs na bango tozwi te tosengaki na bango bapesa biso kaka espace na fikini mpo tolela Rossi mpo eza esika monene lokola baboyaki tokomi koluka kaka na ndenge mosusu tokozwa kaka esika mosusu tokolela Rossi tokokunda Rossi eloko kaka nalobi na bango yango wana bongo gouvernement tozwi te mama ata 100 francs na bango tozwi te.
Merci beaucoup maman et merci surtout na balandi nyonso ya Congo Millennium bino bayo penza bolandaka biso bozo comprendre que tozali pe awa na mwana mboka Serge Kindomba po na maboko na ende penza mosolo ya boketu ya yambo ekomelaki mbote na o Serge Kindomba. Mbote mingi mama Tatiana epi mbote na balandi nyonso bazwi libaku ya kolanda biso na occasion yo pesi biso epi mbote. Serge Kindomba toloba sika penza pona mai matali penza lolenge mwana mboka boketu wa yambo wakanisi kokanisela libota ya Russie likamoni nyoko koloba na geste ya malamu mwana mboka asali. Oyo boketu asali mama ya boti Russie apesi merci alobi nzamba lola zongisela ya mingi na bandeko nyonso bagana ye na kati ya lisanga lingombo ya bango babengi peuple mokonzi. Bitumbo ndeko na biso Russie onga bengaka lelo moko ya ba héros national bato bafuti makilo ya yepo na ekolo Congo des années biso tofandi pembeni ekumbaki Tshisekedi wa Mulumba ayebisa biso alobi martyr moto balelaka ete makilo ya ye ifo epesa bino makasi esala biso pasi liwa ya Russie me makilo ya ye epesa biso makasi yango moni tokebisi bato nyonso bazolinga basala fond de commerce likolo ya matanga nzoto ya Russie ba politicien bao bamoni ke ensemble ya l'état contre le peuple na nzela ya la police nationale ali membre ya majorité présidentielle bango balingi ba profiter bakende na bokonza Kabila bayokana bayebisa eko bomisi ba congolais tala Russie ndenga akufaki le 25 février yo moto bomiye lelo yo nzoto mowei bopimeli biso même nzoto mowei bima balingi ba négocier bake basani bayoka noto bengi partage à gâteau misuba koma ba ministre yambo misuba koma ba ministre totelemeli bango tolobike moto nyonso akosa fond de commerce makila ndeko Russie ya lingi akende ko négocier yango na l'état contre le peuple po ya koma ministre na mboko tolobi de génération en génération ne bakoza modi Russie moto akufeli mboka akufi po n'intérêt libumunete akufi asopi makilo ya kolore yango po na Congo. Merci na ndeko na biso boketu na bango nyonso na likaniso bazwi akomona mama ya boy o na kosenga même caméra zo est-ce que Kabila kana mawate ya ba congolais komona mama oyo ndenga afandi bwe mwano ya ye ya mobali na mwaso ya ye na bano ya ye kino lelo tokomi au moins na plus de 45 jours banda bafanda na se bokonza Kabila boye obi bakoki kotelema te. Et si l'état contre le peuple ensemble dans la police babomisi Russie nino etikali po bo remettre nzoto mowei na liboto ya ye basalo to bengi dernier romance mais bolingi te yango ano tokoki koloba makambo ya Russie tokomi kosengo be na communauté internationale toye tosololaki na tata ali mosika akei kino kokoma na MONUSCO Russie koaka na ye activiste alaka ni moto majorité ni moto opposition ya akobe na ngambo ya peuple o eza intérêt ya ba congolais yango wana bitumba ya Russie mais bokonza Kabila kangi nzoto mowei toyebi te eske bato bana bolingwa population tango bazotala boye veva koke ose eloko te mama ba activité tout soka bande koteka mwa ngubo ya ye ou bien mwa mayo ya ye moye basale ya te awoyebi yango ke bokonzo epimela biso bilia ndenge afandi boye avivaka na to du jour tango yo kangi ebo mwe 47 jours ya liposa nini elingi kolakisa tobengi ndeko Kabila na bon sens ala na bolingwa Kongo ekanga ye molimo mosanto asunga ye meme ata kosunga aoka mawa ya Russie asali eloko wa mabe te boni nzoto ya moto oki yango makambo nyonso to elobamaki elobi o te l'état contre le peuple sa kundi Russie et alokuta toyebisi bato bana poto ba diaspora boye bango ya makamba lokuta ya li montage ya bango bamesana kosala po baluka basali image ya mama na tata ya Russie meme na ya veuve na koyoka makambo mama ya Russie alobi elakisi ke kate ya mama ya Russie alobi mwano yanga makilo ya ye tangi ngai pe na kotelema bitumbo jusqu'à ce que Congo ekozaka libéré koyoka makambo wana na bilongoni na mama na position ya ye kimi ekoti na bato nyonso bayebisaki bango te kimbuta lekaki kuna bazwaki kaniaka eya makambo ya lokuta montage bayebi ke bembe ya Russie eyali na kapasité ya komobilize bato
yali na capacité à komona 1 million de jeunes bilenge o bokonza kabila pimela bango misala bamona bango ke baye koyebisa Rossi jusqu'à dernier jour ya yo abitumbo ya yo tondimaki kombo ya yo makilo ya yo etangi po na peuple congolais epesi biso makasi me bayeba ke ndenge babomi Rossi biso pe twali moko ya bato na filo ya bango na motambo ya bango na mayanga no ekoya tokopesaka bokonza kabila makilo ya biso asa nango ya moni nyonso wana po toluka kimia ya Congo na libération ya mboko Congo moponami oyo akoya na nzela ya maponami moto bakongole bakovote oyo akozala na bolingo ya pepe oyo akoya teke la police ebomi Rossi bokanga moto te moto yo mokili mobimba ebika bomi Rossi ye wana bolongoli ye place akenda toyebaka te procès bosa bolingi kosambisa bapolisi yango te bozopesa liboto ya ye nzoto mowe bolingi kopesa te siko nini oyo bokonza kabila elingi na nzoto mwa mobali wana Rossi ona koye koloba yango wana mama mwana mboka Serge Kindomba yo ozali pe moko ya bayi opposition oyebi te tant toyambaka openza tozaka pe plus pe na masolo pe ya ba politique parce que tomoni penza lelo po bima tokoma ezaki na mwa nungu tolobela likambo penza ya vignette na ville province ya Kinshasa. Omoni otobenge escroquerie de l'état yango wana l'état escroquer population misolo a passeport l'état o escroquer population misolo na nzela nyonso yo komona mama ya Rossi ndenga aboy ata musu Rossi atiki baleki il faut ba présenter examen d'état année oyo ozoka mais bokonza kabila na nzela nani na nzela moto babengi na komba kimbuta fonctionner bazofuta ye 95 000 francs congolais mais batie misolo moko avant moi na tout asa examen d'état il faut futa misolo moko bazobenga ngo frais kimbuta wana ezocoûte 81 000 francs congolais tala l'état contre le peuple congolais makanisho ya ye ya mabe esi toyebisaki bakongolais ke bafuta misolo wana te conséquence ya misolo wana soki bofuti yango kombo nango ya lipo ebota bafulu na Kinshasa kombo nango ya lipo emema kolera oyo esami sulo patronage ya Kabila na kati ya Kinshasa toyebisi bato tobengi bakongolais tobi bobanga te wana yali mwayo bino boningi bokomisa kimbuta abakisa bachantier moto babengi na komba goda motemona oyo bakosaki na bareseau soso kayaki komona mama ya Rossi na tata ya Rossi po apesa bango misolo ya lokuta ndenge bango bamesani kopomono mboko na nzela ya kaniaka yango balingi basali meme nzoto amowei po bana mawate toyebisi bakongolais ke boki pe makambo wana te soki Kabila ye moko o lelo biso tokomi kobenga tolobi ke Kabila azali spécialiste na ba chantier tobengi ba projet non réalisé mosala Kabila yango wana amemelaka biso en 2006 projet liboso 5 chantier atika jamais ko réaliser yango 2011 aye na révolution de la modernité atika ko réaliser yango te ye moko Kabila la kaba congolais toute année en social atika jamais ko réaliser yango te asuki wana te ye moko ayebisa biso ke ali même pas na 15 personnes assis tout autour na ye atika jamais ko trouver yango lelo esiko to ali awa courant akate ma ebimaka te courant comme be mari de nuit akoya na 2 heures pour kende na 4 heures tala l'état contre le peuple misolo bakofutaka ba vinette misolo bango bakozwaka 2 heures ka yali obepe sunga bano ya Kimbuta na mwaso ya ye ba continuer kotonga sa de fête ba pomono mboko nde balingi ba voyager na ba business class. Est-ce que vous avez des preuves na maloba na nyonso mwana mboka Serge Kindomba ikoloba mama makambo na oloba ya makamba solo soko tuni Kimbuta obine ye okoma millionnaire ndenge nini tuna ye mokolo yo kokutana ne akoma multimillionnaire ndenge nini yaga millionnaire c'est ali mbongo ba congolais mamo ya vevo ali onesika passe mamo abungisi mwana ya ye ata na mawate tango ya ko ya atindi bato ya ya DGK abibo kende kozwa bango misolo kuna wana elingi olakisa nini elingi kolakisa nini tango komwa bato bana pasi boye DGK koya wapwa pikola bango misolo ya bango amwa moke ba ata na mawate mama ya Kimbuta moto ali ala base makambo nyonso yali misolo ya bango bakoma nango bango na bokonza Kabila soka azwa ebika kofuta 10 kuna likolo moto akosa Kimbuta ate yango moni na tuna ka Kabila likanisi nini o Kabila kanango pona mboko Kongo soki ye moko Kabila ana likanisa malamu te ebongo moto batia na komba Kimbuta pona vilo ya Kinshasa o na benga ka mal chance soka aka na bolingo ville ya Kinshasa nyonso yo komwa moto na sima ndako ya ye gouverneur
tala poubelle monene sama kuna sous le patronage ya Kabila elingi oyo banini ville ya Kinshasa na chance te ville ya Kinshasa koma maudit et ali pasi na mawa oyo tokoki koloba topesi merci na ndeko Boketsu na eloko basali po na mama to remettre enveloppe à Boketsu yango na maboko ya mama. Voilà, na balandi ya Congo Millennium bomoni wana eza geste ya wayambo asali na famille ya Rossi Chimanga Euro atindi moi contribution na kaka ya moke alobi te ye penza tant que mwana mboka et puis moto azali na souci ata kwaza kokoma na Kinshasa te kasi alobi un jour ekokoma kaka okomela biso na République démocratique du Congo, donc contribution na ye oyo apesi en tant que patriote yango wana bino balandi ya Congo Millennium bino nyonso bozwi yango. Serge Kindomba, un mot de la fin par rapport ya visite ya lelo. Oh na koyi koloba na sengi na mama na yoki ali na pasi na motema en tant que mama moboti na ajo mama nango yali ajo il faut biso nde bano ya yeto kunda ye me ko sala e pasi tango akomona mwana oye fala kunda me mwana ya ye akei et puis kotala lisusu veuve o to bengi na kombo ya mama Iget Nzamba sunga bango mawa ya Nzambe bolingo ya Nzambe e ala kati na bango epesa mama makasi epesa pe molongani ya Rossi makasi tala bino moko bomoni condition bato bafandi kino lelo elobela bokunza Kabila eloko te depuis baboma moto le 25 février 2018 kino lelo ya makambo etali bokunza Kabila te baboyi meme bemba Rossi bazongisela liboto ya Rossi mama alobi bana besoin misolo ya bango te bana besoin juste bapesa bango nzoto ya mwano ya ye na bandeko bazwi volonté ya kosungaka bango ba capable basa nini ba cotiser po basa nini ba kende kolo na Rossi ne siko ya poni na volonté ya ye moko te mais na volonté ya leto to bengi l'état vampire po makila wana ti etanga bango bamela champagne o bamesana komela ndenge makila ba Congolais etangaka na makambo kamwe na sap tango bango basanganaka baye basali mes action de grâce l'état aza censé fala batela Rossi l'état wana abomi Rossi o na koyi koloba yango wana napesi su longonia na mama et puis napesi na mama Igeto azali mwasi ya Rossi et puis na libota mobimba tosengi kaka Nzambe wana ya bomoi abatela bango na koyi koloba yango wana. Merci beaucoup na balandi ya Congo Millennium penza tokomi na biso na suka ya émission na biso l'invité moko mwa lelo penza ezalaki spécial kaka ndenge Serge Kindomba mwana mboka penza misolo eutaki epai ya wayambo Boketsu premier que aya kopesa mwa moke na ye na famille ya Rossi Chimanga loko ape tokuti papa te parce que papa aza en mois déplacement kasi longoni ya penza na yo wayambo Boketsu premier et merci pe na number 1 ya Congo Millennium, papa Ricky Dibendi, papa na Jason, motema ya maman Jolie Dibendi, on est vraiment de cœur avec vous, la pomme verte maman Ngouli, et merci également à Degol Mavinga le roi, motema ya la reine Agnès, depuis Irlande, merci na Baignon Sobolandara biso champion à Magouche, Tété Osango, Cécile Osango, Boza tellement ébélé, Eric Loussandou le noble, merci aussi à celui qu'on appelle honorable Edi Mazikou, président et à Fondation Mazikou Edna, merci na Baignon Sobaï Diaspora, Bino Bayo Bolingara biso, merci na Jires Mwanda po na Bilili, merci pe na montage à Jordan Kambala. Je vous aime beaucoup. Ricky Nemiala, donc ba geste est bien kosala yango kolanda Boketsu ayambo et puis Nabino nyonso Willy de Bundes veut dire na ozela kaka yo yebi na ba héros dans l'ombre nyonso bino bad bolingara biso vieux os au sango, je suis de cœur avec vous. Madame Madoul et Lily aussi vraiment merci. Moté ma tonton Jean Ping, Bozali tellement ébélé, Irène Bailo, Apache Mawete le brésilien, Bobby Washington. Il y a passé au sang la première dame ya bandalungwa ya moto bino nyonso na pesi bino merci lelo vraiment ezaki spécial visite ya Congo Millennium na famille ya Rossi Chimanga boboto bondeko ekoba korenye na mabota mabino soki Nzambe azongi te. Retrouvez-nous prochainement na numéro mususu na invité mususu na masolo pe mususu. Merci beaucoup maman. Voilà.
tokabwani wana. Au revoir. Congo Millennium.